Cuisine Yannick TV nde makambo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kati ya chaîne Cuisine Yannick, solution ya tout sur tout. Apesa kinga nisungi basutuki na silitege basutuki na zakaka bensite na mitango ebongwani bamarchete nazo sekepa ya nzambe liwa yende mangalife. J'ai une chanson à chanter yeza malamu ata bapasi na ndimi nanga tovanda na ye elongo mai ya miso ya butu nzoka monaki yango yaya elekaki nga mayele apesaki nga lisungi apesaki nga lisungi zakaka bensite na mitango ebongwani bamarchete nazo sekepa ya nzambe liwa yende mangalife. J'ai une chanson à chanter nyonso ya yeza malamu ata bapasi na ndimi nanga tovanda na ye elongo mai ya miso ya butu nzoka monaki yango yaya elekaki nga mayele apesaki nga lisungi apesaki nga lisungi basutuki na silitege basutuki na zakaka bensite na mitango ebongwani bamarchete nazo sekepa ya nzambe liwa yende mangalife. J'ai une chanson à chanter. Mayele apesaki nga lisungi apesaki nga lisungi basutuki na silitege basutuki na zakaka bensite na mitango ebongwani bamarchete nazo sekepa ya nzambe j'ai une chanson à chanter nyonso ya yeza malamu ata bapasi na ndimi nanga tovanda na ye elongo mai ya miso ya butu nzoka monaki yango yaya elekaki nga mayele apesaki nga lisungi apesaki nga lisungi basutuki na silitege basutuki na zakaka bensite na mitango
ndimi nanga tovanda na ye elongo mai ya miso ya butu nzoka monaki yango yaya elekaki nga mayele apesaki nga lisungi apesaki nga lisungi basutuki na silitege basutuki na zakaka besite na mitambo ebongwani bamarchete nazosekepa ya nzambe liwa yemimangai. J'ai une chanson à chanter. Hello